mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Bote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu television na bisika nyonso ibozwami bino ba ibopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo malilo bomo mesano to miseni koloba ete émission iye mokolo malilo ekuyaka okati mabota na bino na tina ya kotangisa bino to kolimbolaka bino manaka na biso lolenge yango ekotambolaka kolanda bongo calendrier na biso africain oyezali bongo bokoko ya baindo bino ba bozali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo to bongo na libanda totondi bino penza botondi pe totombeli bino boye ibolamu na kati ya émission iyi biso na bino tobosani te ke émission oyo ekokumbelaka biso ekotangisaka biso bongo ba différentes dates du jour kolanda bongo manaka na biso na calendrier africain pe bongo manaka ya bapaya nde mokolo malelo kasi na manaka na biso esengi toyeba ete tozali bongo mokolo nkenge zomi na mwambi na sanza ya minei sika wana bopeni ya mitano mobu monkama na tukumi sato na mibale ekutaki bongo biso kosilisa bongo bopemi ya minei ndi uta mokolo mwa lobi tokotaki bongo na bopemi na biso ya mitano oyo ezali bongo 5e semaine na kati ya 4e mois pe na mobu na biso monkama na tukumi sato na mibale wana ezalaki bongo manaka kolela bongo calendrier africain soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwa lelo kasi na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 3 janvier 2021 ndi wana ezali bongo manaka ya bapaya kasi tokosuka biso na bino wana te na kopesa ka bino kaka manaka nde bongo tokumbela ka bino pe lisusu o ezali bongo ba événement du jour esengi toyeba ete mokolo mwa lelo ya le 3 janvier 1966 kuna na eteni ya Haute-Volta actuel Burkina Faso na pays ya Burkina Faso ancien président Maurice Yameogo ye asilaki bongo ko démissionner na ebonga na ye ya bokonzi pe bongo atikaki ebonga yango epai ya mokonzi Aboubakar Sangoulé dezalaki bongo mokolo mwa lelo asilaki bongo ko démissionner na ebonga ya bokonzi wana ezalaki bongo lokola ba événement du jour otokumbelaki bino mokolo mwa lelo kasi bongo mesano lokola ekozalaka na tango moko tokosepelaka mpona kotombelaka bandeko na biso baye basili kobotama bongo mokolo mwa lelo bambotama elamu bisika bongo bazali ndi na boyike totombeli na banso bambotama elamu kimia ya mfumu kimbangu ekoka lisusu bongo bakisela bino likolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mai bosila koya na yango na kati ya mokili matono mingi bandeko balandi émission na biso penza ekoni kobenda suka kasi yango ya biso kokabwana na bino bongo mesano na kati ya émission iye tolengelaka mpona bino mwa élément to pe vidéo du jour oyo tokozwilaka bongo liteya na nzela ya bamessage na kati ya religion africaine totiki esika na bandeko na biso ya technique batia eloko oyo tolengelaki mpona bino na mokolo mwa lelo mpona biso na bino tokutani na nsima na yango. Vous avez un mot à dire par rapport à la politique. N'est pas total à la Bible des autres que bateau, prophète attend au Kalabataka toujours autant boire le monde à barwa. Les lois qui te lobby, totoni fum, lecture ni niveau ça. Dans ma union sur ma zone de Canadiens à Congo. On a bien lecture ni. Ya malamu ezali mo pepa malamu to mo pepa mabe zotambola tonde ngeni. Matondo mingi nengo balanga kotala mayezo leka na mboka na biso nesika tokomi ezali etumba etumbeli nkoloba kozanga bososoli ya bakongole lelo nde ekomisi biso nesika oyoyo bato bakomotala siko ba acteur politique nini bakoki basala nini yango ezali soki bayokaki biso kobanda epai tobandaki koloba na bango baacteur politique yango bolobaki na bango nini toyebisaki bango na biteni oyo tokoti lokola toza kokende na centenaire ya Mfumukimbangu kolandela mokili na ndenge ekomi na esika oyo mindele bazobetama po sikoyo tosi toleki centenaire ya 2017 donc ya 1917 oyo bakebisaki bango loposo pembe na Fatima lokola centenaire ya 2017 bokotalaka na 2017 toamplifiaki mingi mateya mpe kokomela bamindele koyebisa bango esika tokomi matondo mingi bandeko balandi ya Vuvamu television mpe ya émission iye mokolo mwa lelo ya solo tosili biso na bino kolanda nini oyo elengelamaki mpona biso mokolo mwa lelo bongo mesano tomeseni kaka koloba ete totalaka eloko na miso mibale
tango twali kotala toluka pe lisusu koluka koyeba nini ya motuya oyo balobeli na kati oyo kokoki kokumbela biso bongo liteya na kati ya bomoi na biso. Totondi bino penza botondi bino baibanso butu moi bozali kopesa ngonga pe tango na bino na émission iye na bisika nyonso bozali kozwama. Totondi bino penza botondi totondi pe lisusu bongo botondi na équipe technique mobimba ya Vuvamu télévision basunga biso butu moi kolala te koluka lolenge nini ekosalama po ete biso tokomela bino lisusu kitoko na kati ya bandako na bino. Kimi ya mfumu kimbangu ekoka koyingela okati ya mabota na bino mpo na biso na bino tokutani bongo na mbala ya nsima nkenge lamu na mabota na bino. Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye banite